L'histoire des journaux de Kina TV, bande komi bali mi balé, ba camarade ya papa Gilles. Na ba âge ba 50 ba kenda ko bala basi ya presque ba âge na bango. Lelo, ba sala AVC, ba kufa, ba sana mabele. Yoka histoire. Pe papa Gilles a pesi conseil. Na ndenge mi bali mingi bazoye bateke tango aza kokola. Ke bana mwaso zo kende kolinga. Po ekoyi kozala cimetière pona yo. On se retrouve juste après notre chanson préférée. Bon, on te va dans solo là. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit. Dikina donné Kanda, la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède. Gros coucou na babonné nyon sur Dikina TV, partout dans le monde. Et c'est Kabozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout, sauf rien, sans oublier Binoba Oyo. Ba sponsor, Binoba Obali Sungi. Il y a des Kina TV, vous allez ko sala ke batu bazo assuré, bokamata. Bana Afrique, bana tous les 5 continents, boyo kali solo. Des Kina TV de retour, live à lobby, na solo lina batu mi balé, donc boti soli solo mi balé. To beta ngona no po ba liara mafuta ntaba na moto. Témoignage outi papa na biso Gilles, alobi mwana. Aujourd'hui, tous en a ba soixantaine. Tous en kota ba 70 ans, ba 70 ans. Moi, mon pepe moko yaki mibali ba kuma okende ko bala basi na Kinshasa. Na yebite sozo se souvenir nango. Mibali ba kuma okende ko bala basi na Kinshasa. Donc soki otiki mama bana okende ko zwa mwasi moko ya plus jeune et puis ya kitoko koleka juste na yebite oyebi biso mibali des fois to kanisaka na mutute oui papa na nga Gilles na yebi. Deux de mes amis à l'âge de presque 50 ans tozalaki na live lobinga na mwasi nanga totali bake ko bala basi oyo bazali même âge que bana na bango moko ya camarade nanga lokolo se akufa na boy kotanga kombo na ye mwasi oyo abalaki mwana ne ya liboso azalaki mukolo na ye ya 2 ans. Ma chère, je te dis tangu basi bakomi na poto mibali babiki te to boti bango mbangu po basala nini bafanda. Oyo mususu aza na sama bele lelo abotsaki mwasi bana misato vraiment alandisaki mususu babotaka bana mibale tangu le temps mwasi ya koyeba makambo atie biloko na bino basi bochaka wana pona komeka kobota tangu yo lingi mama na kabola bitumba ya ndenge na ndenge talaka mwana mukie yo de jo so sali vie na ba presque 50 ans, cela veut dire babiloko neti oyo koki ko sutukila neti ba via ba boîte de nuit et tout mobalo ya sérieux na ba 50 ans plus eza iloko lisusu te banda ko benga yo o banda yo ka ba posa ya banganda tout moment te. Donc ba camarade nanga ba komaki déjà na moment ya repos mais ba ke kozwa basi oyo non ba sali vite moi so tanga ya boti posa ko sakana ezalaki nanu mama Dikina ozana likanisi te. Ndako na ngai ekomaki ndako oyo ya koya kolalisaka baninga na salon. Et pourtant topesaki conseil ke ata mabe ezali na mama ya bana mais tango okende kobala mwasi bala déjà mwasi déjà aza na bana oyo esi alembi déjà vie oyo azolinga tia kimia na bomoi na ye mais bango te ake kobala mwasi ona na bota te mwasi oyo poitrine eza nano tout neuf nde bango basi oyo babengisaki na poto. C'était grave la championne. Ezalaki grave. Mbutu, c'est vrai, basi babotaki bana, mais bazalaki maîtriser te po balandisaki bana na poto. Bana basi ntango baye kozwa poto batie na mutu.
Yeba mwana 21 ans ozana ba camarade ya jini. Mwana 22 ans ozana camarade ya jini. Alingi vi moko boye, kolata ndenge moko boye, ezape na mibali misusu awa na poto babangaka mwasa moto te. Tango mwasi pas se respecter te. Camarade ya koma kobunda na mwasi na banzela. Et pourtant lo katikala ko sala te na mama bana. Imagine toi presque 30 ans ya écart na mwasi. Zwa idée. Mwasi oyo koyi kobota komi mwana. Mwana oyo koyi kobota komi mwasi na yo. Eza eloko il faut souligner yango makasi. Na moni camarade nanga kosala AVC Rechid kokota na mabele à cause ya okende kobala mwasi oyo azana mwana mke par rapport. Mingi bazo souffrir. Mingi bazo souffrir. Nga naza mutapoto ya kala. Nazalaka na baninga. Mingi ba refaire vie na bango basali choix malamu te ya okende kozwa basi po ba prouver mokili. Lelo la championne ba osimba mutu. Lelo basi na bango ya ba jeune wana baza ben fidèle. Mais mobali wa comme déjà na ba plus de 60 et quelques a otalaka na osani. O mboka poto na kende suko luka divorce pour na kenda ngo wapi tika na fanda la championne mama dikina na zolo parce que mibali wana baza baninga nanga. Na solo parce que mibali wana nde bazo partager ngai témoignage na bango. Mais na yeko beta plus ya mibali mibali ya ba camarade na ngai. Moko akota mabele moko asala AVC. Azana ndako na ete mais azana maison de vieillard. Pourquoi? Parce que moi ça beaucoup memangambo. Ake kotika ye kuna charge à l'état. Des fois, ceux qui te fandi après ba moi toke kotala ye. Ozo mona muntu malobe bimate, mais ceux qui akoye ko solo la malamu. Akoye bisabino ke bo sala bozobo ngana saliti. Biso mibali tokola kameto mona ka neti ke lokwa nano na 40 ans, na 50 ans, na 60 ans. Na tie yombo, makasi na nzoto, oui makasi na nzoto, mais la championne. Mubali nyonso oyebi soki nde na bande ko coucher na mama bana na ngata on azali na 30 ans, on azali ki na 40 ans. Échangeaki, tant on a komaki na 50 ans. Pour ça nzoto pesa la kalolenge moko bo na ba 60 ans tozo kende. Mais biso to mona kaka ko mibali bakola kate lokuta. Mindelo oyo batimbela bayebi ata lelo a divorcer na mwasi na ye akolinga lemsa bala mwasi ya mukolo ou bente mwasi après na ba âge na bango. Mais biso to yeba ate. Biso to yebaka te to mona neti toza ba bébé internel kaka mwasi na nunaka. Oui mibali pa nunaka. Mobali pa nunaka. Nazolo balelo na bano oyo tozo bota baleki o bazo ya sima. Tala tango zalaki jeune tango zo suba tana mabele masuba no ko kenda ta ba 1 mètre, ba 1 mètre et demi. Lelo tala par rapport à âge na yo, meka ko suba. Au mona kezo kende pendi zo tirer musika te. Et da prévo ezo lakisa ke mutu aza kokola. Et puis essoufflement. Et yaka. Si tu es attentif na nzoto, tu vas comprendre que je ne suis plus jeune. La championne maman de Kina. Ba ninga na nga wana, ba vivre calvaire. Ba vivre calvaire. O nazoro basala AVC afanda. Azozela mwasi. Mwasi atikeli bana mibali. Mama de pa kendaki. Ezaki na ba air tardif te, mais tellement zalaki na souci afandi na salon. Esika sala AVC bana ya mikende ba benga ambulance. Mwasi akangi téléphone. Esika ko benga zate. Afandi kaka. Azela mwasi tanga koya abeta ye babuna nde bamesana mbila kweya bakende na ye po ya kozonga après 2 jours. Mama dikina mutu kana salon na ye asala AVC. Asala AVC. Asala presque 2 mois na hôpital aye ko bima. Ba réanimer, pardon, ba benga onini. Ba asali bakine aye ko bima. Deuxième rechite ezalaki grave. Akenda hôpital azonga te aleka na mbala moko na ba maison de rééducation. Pourquoi? Parce que banini ezalaki fatal. Akoka esu kote le matin afanda na kiti libela. Mwana mwasi wana a continue vie na ye. Akoma kokotisa mibali. Lelo to oloba
afani na mobali mususu baboti bana ele mère de 5 enfants abakisi bana misato na sima ya moninga na kati ya maison de nini oyo de rééducation yazo kotisa mibali aboti bana misato na 3 papas différents aujourd'hui elle est mère de 5 enfants tala biso mibali nga na fanda na mwasi na nga tobosa na kaya moko pe elekaka nyonso mwasi oza kolandana mpo mabele eza ya kotelema lelo pe soka boti mabele wana ekokweya lelo pe soka boti ndo olobaki mama te to manke yo mama dikina osalaka mosala na lolenge moko boye nalingaka o mingi na ndenge ya bolingo te me bolingo ya ndenge ke te osalaka makambo tu parles des choses otushaka na bapoint oyo eza essentiel oyo ekoki kopesa bato conseil tina pali te naza papa mokolo mais soki nabengi napesi o témoignage parce que j'étais touché na histoire ya moto atiki mwasi après 10 ans ekopesa ye $3000 mais tala ndenge asukaki mon ami intime, mon ami de tous les temps, de tous les jours, se retrouve na maison de rééducation. Moi, ça zo tika la zo sala buzoba. Mama ya bana na epe catégorique a boya kolimbisa ye, même ko kende kotala ye atia makolo kuna te. Koswa na ka ba dispute tozalaka nango. Alobi ke te aolakisa ye. Nga kenda ko yana mwasi ya mwana na ye. Lelo mama dikina. So kotala camarade na maison de veillard na pasi na mawa moni biso ba africain faut kopakola mwa mafuta esalaka mwa nzoto ndenge wana moninga koma pembe donc ozomona ke aza kodépendre na lisungi ya bato pasi moninga koma muta bambala fufu nanya kolambela yo biloko na biso afoki nanya kolambelo ozomona penza kite muta akokite monde oyo avec beaucoup de regrets. Avec beaucoup de regrets. Biso to kosamaka. Jeune ozo kende kolanda wana mama dikina. Biso toza mibali toyebi. Otala penda kete na mwasi na oya ndako. Okouche na mwana ba 20 quelques d'années. Ozo mona mwasi ya ndako aza kutu fresh par rapport au jeune oke kolinga libanda. Donc ozo mona mwasi wana jeune kaka na âge mais na nzoto kuna ya basi kopo. Afongama kutu koleka ta mama abana na yo. Afongama koleka mwasi na oya ndako. Mais biso mibali to mona kaka neti âge nazo bimana jeune oui ozo bimana jeune mais à venir et ko peso tort ou bien raison to boite divorce ezali mais tant ozo kabwana ta lesiko ozo tia makolo poko simba muto kolela ta champion moninga nanga mususu akota mabele asala arrêt cardiaque baswa na lelo baswa na lobi yenda komaka mwasi na ndako mobali mwasi akomi mobali mama soki mobali mwasi ake voyage akei soki mwasi akei voyage akoyeba teke azalaka mwasi ya libala akofana nina ndako ya babokilo kuna na Kinshasa te ezaka mwasi no tomonaki et puis camarade nanga mpona zuwa akotia mbongo age ba pire camarade na ye ba pire petit na baleki balandelaka mwasi baoya kopesa ye baopesa esiko basangwa malamu te vie tomonaki mwasi na yo vie tomonaki bo nyonso to wana aza koakimile toboyi te le mosu ndeko azalaki ne na problème na motema mais problème wana eyaki cause ya nini ya mwasi oyo ayebani na kobala vague yango edimina mais biso toza na des soixantaine mibali ebele bazosufri na bandako mibali ebele basi na bango bazosalaka bozoba na bamibali mosusu ya bateatre oyo bozomona eza bavie oyo bakenda kobala basi ya bagene lelo bakoka kosatisfaire bango te mwasi akomi na ye lokola singa azalaka na Belgique ana mibali bisika partout ake kotala ndeko na ye na France nzoka ake kobima na ex na ye mibali baonyokwama yango moko ifo bopesaka conseil ya baréalité oyo baleki oyo baza na nsima basala le même erreur te mwasi soki aboti abele ekweyaka libomi ekomaka ndenge moko bo ndenge moko na biso mpe toza konuna nde na bandeki kofrappe comme je pouvais satisfaire ma femme à l'âge de 30 ans à l'âge de 40 ans je peux pas le faire maintenant faut toloba na bavérité tokoma bamakasi ya baviagra yango na ezomema baare ezomema makambo ebele bitafuna olingi koyoka teke mama moko azalaka kuna na nini oyo na nini asalaka tangawisi olingi koyoka te mpo na nini nyonso to wana kaka mpo tozala toujours eza mpo nzoto ezokende mpo tozokola
Il faut pas se cacher la face. Il faut tout le banaka ba vérité. Oh, l'aime sozo mon olati boyo moni kete na ba pake oui. Mais c'est souffle aux anango ezakak. Souffle aux anango ezakak. Qui miande le nyonso. Qui miande le kaka nyonso. Okoba la jeune fille, okochana ndako na kokoma mama. Maman Dikina, moi si on a lelo elle est mère de 5 enfants. Est-ce que ceux qui penya nzoto wana tolbi totalango ezakaka ya nzoto moninga kende ko bala e. Yangwana biso ya moko mibali. Balobaka ke tokanisaka na peni, tokanisaka na cerveau te. Mama Dikina, moninga na nga wana akota mabele. Mokili nyonso yebi. France nyonso yebi ke te. Ceux qui akufa keza pour moi ça malmené pendant des années. Et puis ande ko bomba chagrin na été. Abande ko bomba chagrin na été ndolo baka Mama Dikina na seka ko mingi. Moninga na nga koma ki philosophe. Ya ko partager douleur na batu nyonso. Bandeko. Okobetela na soso, okobetela na soso douleur na ye. Kete akenda ki lobi depuis akenda ki akangi téléphone. Bandeko live eza lelo na 18h30. Na ya kobeta lisolo ya papa ye moko atikelinga audio na rappeler amema sida na ndako. Age kaka ndenge ezalaka. Studio Palladium air moko ekomi ko sala nini ko décevoir ye. Eloko etikala ko sala te na vie pourtant zo bosa na kete tango mutazo kola Mama Dikina omoni air moko biso toyeba ba réalité mususu ya nzoto te kete tango zo kola air moko pozo mona ke combien impuissant oza no maladi te mais nzoto eto saliso te. Papa na bisa lobi kete na kende Kinshasa abeti lisole pa grand frère na lobi yaka nano moni air moko fanda na mwasi moko lembisa ko mona nzoto ezo sala esusu te po bokomi lokola baninga ko mesana. Yaka nano tala awa kokende Kinshasa anyata sida sans koyeba zonga apesa mwasi maladi lelo na yena mwasi bana maladi live na 18h30 Dikina TV de reto ya masolo ya vie ya buzoba te o ya sala ki boya zonga ki boye bango ba sa vie na bango biso to yoka esika ba yaya ba kwei to koya te ngana yo esika ba yaya ba kwei ngana yo to koya te. La champion na koma mukolo pona fanda mingi na bakolo Olanda kate ba distraction asala ki bozo sa ki boyelik solo zo talo zo landa wana zo bakiselo nini na vie. Live papa na mama bofandi mira boka lobi nguba mai likola mesa bozolia soki pe concombre de mer ezali ko sunga kaka on ne sait jamais dans la vie. Pande ko di pétrin camarade ya papa na biso Gilles akufa opération ya motema bika te akufa. Yaya tango wana problème ozana maladie na nzoto il faut pe moi ça comprendre que te mon mari il est souffrant moi mbeko lia mate so yo zi moi jeune moko boya ya makila na nzoto zo tambola zo leka makila zo leka lokola métro ezo leka lokola TGV mbango so yo yelanga explication okolingo forcer papa na bisa kota mabele to boyi te nzoto ekoka pe kobela mais papa Gilles alobi la championne naza nzambe te mais à 98% ke moninga wana soki atikalaki na mama abana na ye. Bandeko ce n'est pas pour rien Bible ezo recommandé yo moi sinon ya jeunesse ko bwakisa ye te yaya o ngana ko supporter bangozi na yo champion ozokola ozobakisaka mwindu ezobakisa makaka bangozi ezobakisa makaka nga pe nazobakisa ti nga pe nazobakisa totala kaka obike te tosala nini tobunda avec l'âge toza peut-être basi ya minene nga na mwasi ya munene nazobunda na taille et tout avec l'âge eloko mama abotinga ate nalie nanga eloko te nazolia nanga te munene ezoya yango moko munene oya yango moko alo yokomake te ozalaka mokie yo mpo ozalaka mokie pandeko yo mpo ozalaka mokie papa biso basi tomemi zemi soki oyo libumu wana omemi nini o libumu etikali bo omemi nini papa libumu ya ndi mosi gili bandi yo omemi nini
au meme le côté. À part Fofuna Semoun. Nga pe aliaka Fofuna Semoun. C'est tout ça qui bata comparer mais biso basi de mabula mse linga ki kweya. Po biso nde to lamba ka ozo lia lia ozo meka depuis na cuisine ti oya na salle à manger. Mais mabuma linga eko kweya. Siko ya bino papa kweya na nini? E kweya na nini? Live ya ba couple. Live ya ba jeune, live ya ba fiancé, live ya bato nyonso to. Ata bana boyebi la championnat. Na obeta ba koda wa donc moi nazana zo seka. Les mwamba, aoyeba te ke mwamba ya makamususu. Donc c'est ça. Mikolo mira boka comme na concombre de mer. Makambo kaka, tozo kola, tozo bakisa pe ba moya sika. Dikina TV de retour. Pasi na motema. Mais esika baninga bayaya bakweya biso tokoya te. OK? Ba expérience ya bato mususu epesa biso mayele. Nzamba yeba na kusunga. Tango tozo beta masolo bo memango na loyenge te. Tango tozo beta masolo toko seka mais boye ba ko tirer toujours ezali leçon. Ah dikina TV alobaka boy. Ah dikina TV alobaka boy. Papa na biso jila lobi mama dikina na boy te. Na koyi ko kanga te kete ko divorcer te. Des fois divorce ezalaka donc o basido baloba être most. Divorce comme obligé mais tango yo za déjà na ba âge moko boy yaya. Kendo kolinga mwasi projeté dans 10 ans, dans 20 ans, tozala wapi. Et le coin de biso ba africain tozala nango te. To vivra du jour au jour. Tout du jour. Projeté un peu aujourd'hui là. Dans 10 ans, dans 20 ans. Buzobo na osa na réseaux sociaux. Dans 10 ans, dans 20 ans. Bana nanga ba koko na ngai. Ba oya omona. Ba émission nazo sala lelo na dikina TV. Ba koko na ngai. Ba oya omona ngo. Est-ce que ba ozala fier nanga? Somona kaka boy boy. Encore poudre pe ya mai ese ya nango. Soki na bombi batashi na ngai. Mwinda ya kamera ezo beta ngai donc na moni penda kete. Akomi nani? Po balobi. Bakombo, oyi bakombo soko yoki Cynthia. Yeba ki Cynthia. Eza bana ya biso ya mikolo yo. Ba merveille, ba miradi, bakombo wana. Mais soko yoki Marceline Poto. Pardon. Oh Mira. Patience. Yeba déjà ki. Ba majvel. Donc yozo mona bato akala. Yoka ana. Komba kala. Yango wana. Bena. Yoka Bena. Majvel. Irène. Komba ba mama. Donc omoni ke. Nzamba yeba na usunga biso. Alingi bino ya trop. C'était la vôtre, la championne. La femme a plusieurs casquettes. Et puis la Suède bandeko. Neige ekita, neige ekweya. Misali Mouban. La championne a des retours. À ne pas oublier. Live na 18h30 par la grâce de Dieu. Et ça te ke o reze koko ya te. Reze koko ya te. Boye bikaka. Tokutani. Agato meko achilele.